question est simple. Est-ce que élection est égalité? Dialogue est prioritaire toté. Bah Congolais, photo mise en charge franchement, nanyo sotomoni parce que quand tu sais que dina pouvoir te comprendre makambo belé amo ozala mutomoko ozoka makambo avec dédain makambo mokala yo moko voilà donc on fonctionne na ndenge ya mafu ah rien loko moko te kuna ah ba ça dit rien ah botika biso te loko te il faut alonga yo tikala no wana mais niveau ba place balongoli mboka na ndenge place eza na ndenge ekende yaya soko longoli kento te oko comprendre. Ok nanu ko boma batu na Goma na Bukavu na Este kuna o olingi wa ko diriger peuple congolais ba o ko diriger nde batu bana bakufi na Goma nde banyama boni buzo baboyiko élection ezati. Mbote chers internautes, mbote ba congolais à monde entier, surtout binoba oyo bozali à bonne qualité. Bienvenue sur Tindika Télévision, Saint-Thomas, Yewana Saint-Thomas. Tozali pona ko sakola, pona ko yebisa, pona ko conscientiser ba imboka ke l'air est grave. Alors, libération ezali nanzela, mwana Congo oza ko banza ndenge ni tolobaki mikolo yo mingi lo sambo ezala makasi pona mboka na biso lo sambo ezala makasi pona mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo moko o tozana e po soki ete nani mususu na eleko tozali parce que biso soki Tshisekedi te lelo mbele to koma ba esclave baninga basala biso ba hypocrisie ba sakana na biso ba tourner biso en bourrique et puis Congo petit à petit balingi ba faire disparaître en malignement. Bienvenue na équipe technique ya Tindika Junior Kapaya. Salut et puis salut aussi comme ça à Refé Kisombe et pourquoi pas ba Congolais au Bazara déjà ba fan na biso lokola ba Léon Munzadi lokola ba Francis Colombo na Kampala lokola ba Berthe Ilunga wana baza bato balandaka biso religieusement sans oublier Maman Yohan depuis Bruxelles notre consultante et puis vient Tumba Kolesha ya Maman Laurence tozali ensemble yo yebi donc tozo Panzante Kenny Colette moi c'est pembe to saluer ope ndengozali kolanda biso. Alors ba Congolais mingi na ba sondage ndenge totaleli na ndenge ya normal to observer beaucoup de Congolais pensent que dialogue ezali na une importance à ta mon côté sinon pour na bango dialogue ezana eloko oyo ezali ko résoudre te quand bien même ba sango ba épiscopo ba to sultane ya pembe bango baza ko banza ete kaka na nzela ya dialogue nde Congo ekoki kozala kimia on dirait biso nyonso tobosani ke na mboka oyo tosala ba dialogue mais bo constater te ke kimia a raté parce que ba même bato ba memaka biso na dialogue bango comme to babalukaka bazonga razamba bakomaka ba rebelle bazwi bande kona biso mususu ba congolais o bazali maele te ono ya ba billet vert ono ya égoïsme ono ya égocentrisme moko personnel bandimi bateka mboka baboma bandeko na bango et comme cycle et lelo bomoni ke ecclesia catholique ona ecclesia missioni balingi tolanda obenzela wana po bango soki dialogue ezate tokoyeba puissance ya église catholique te na puissance ya église ya missionité po bango basimba renseignement na monde basimba makambo soit traîtrise basimba kokanga ekolo Congo et meka ko développer te tant que bango bazali parce que bango bazali incontournable bango nde bakolingana na ko diriger na ko diriger te bako kata oyo bandimi oyo donc ezo revenir nde na bango parce que basimbi ba service nyonso ya renseignement parce que ba vivaka na population na ba coin na recoin bango bazana partout koleka l'état alors du coup bazwa l'état en otage bakoma ko sakana na mboka bakoma ko travailler na ba intérêt ya ba puissance extérieure pour pas déstabiliser mboka na biso et surtout ba institution na biso mais ce que nzamba lobi ndenge wana qui sont pour le dialogue alors ba mususu bango moko bazolinga dialogue ba même mususu baza ko ba peke no to sala noki bo stagia to kende na ba élection ya wana toute l'émission to benga danono to tunaye danono olobi nini pona makambo etali élection parce que pour nous biso ba oyo tondimela tondima na biso ke biso tondimi na biso Tshisekedi azalazala parce que na ba tableau spirituel tant que to vérifier qui
Je salue encore prophète Moïse Nyengele en passant. Tant tout talaki pendant to koti la kata bozindo, to ko découvrir que président Tshisekedi azali na mission et non azana mandat. Voilà pourquoi mingi beaucoup mona na ba réseaux sociaux, ba photo na ye, ba vidéo na ba image na ye, na passage à salaki na Ghana pour kuta dana le grand pasteur Donka. Donc on a prophétisé la raye que okoko ba mokonzi mboka na école Congo démocratique. Oko diriger l'adversité moko ya makasi ya kosakana te. Adversité ane kozala à l'intérieur comme à l'extérieur. Alors nzambe loko la kosaka te, moli mona eza obe moko biso nyonso tomoni lolenge bakobundisa mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bakobundisa makasi na banguna na ye na bao biso tobanzaki te na bao bazaki kolia na esani moko bazalaka pene na ye bazgeraka ba fidélité tomoni bango babaluki na armée na société civile na ba opposition na bato ya pesaki na ba fonction bato ya lokotaki abimisi bango bato babalukeli petit mot ya lelo mingi kaka bazali kaka ko comploter contre mokonzi mboka mais eloko nini nzamba lobi pona yango asa pesaki réponse qui akobanda ko confondre bango kaka ndenga zali ko confondre kuna na este. Alors Tshisekedi yango bato mingi ba comprendre te ndenge nini muto uteki na nulle part a développer boya matibo lelo a tout le monde d'accord monde entier ba komona que Tshisekedi azali exceptionnel oui parce que aza accompagné na Saint-Esprit na biki na maboko okoki ko lingaye o lingaye te mais azali wana mingi pour la volonté ya Nzambe parce que Nzambe a payé mission ya kokangola Congo. Alors boyebi que na histoire na passé na historique même Moïse tant on ko bimsa bana Israël même abandi ko kenera bango na nzela parmi bana Israël ba vrai frère ya Moïse mingi bazaki pe ko combattre kolia esenase kokota edut ko diaboliser pe ba mususu pe ba mususu bazaki ko sabaninga ke ndenge to alaka na biso na Egypto to alaki na biso malamu yango na biso toko senga na Nzambe kolo dire sur lisusu makasi motema ya Paul Kagame asa la susu ba viri ya mingi asa la suba massacre soit violé suffisamment pour que munene na yo emonisama et na yebi niveau Nzambo solobaki akozala humilié comme jamais auparavant lui c'est qui c'est Paul Kagame. Alors Tolanda la Sentinelle a fournir biso sous matière concernant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc akomata maman na biso Lusamba Jordan Kwete maman na Soraya ya bato Junior Chimanga landana nous la Sentinelle au comprendre makambo mboka ezali très important au état politique ya mboka na biso. Alors Junior Kapaya tindika biso. Les FDLR sont toujours soutenus par le gouvernement congolais. Je dis fermement non. Nous n'avons aucun intérêt d'attaquer les FDLR aujourd'hui, au moment où les FARDC les ont sérieusement attaqués. En République démocratique du Congo, l'armée a lancé un assaut contre les combattants des forces démocratiques de libération du Rwanda. Les FDLR a déposé les armes volontairement sous peine d'y être contraints par des opérations armées après la date butoir fixée au 2 janvier 2015. Et ils sont vraiment affaiblis, on en parle très peu. Les FDLR est un mouvement qui menace la sécurité du Rwanda. Et donc il est normal qu'il y ait une coordination sécuritaire entre des mouvements et des entités qui ont un intérêt commun à ce que ce mouvement génocidaire soit éradiqué. Nous partageons avec la RDC et cela a permis, depuis les 2 années passées, aux FARDC de faire un travail de taille, oui, de les fragiliser vraiment au point que nous ne sentons plus une grande menace de ces groupes-là. Et ils n'ont joué aucun rôle négatif dans le Rwanda. Sur quoi vous, le Rwanda, vous êtes engagé? Il y a un problème FDLR à l'est de la RDC. Je dois rappeler que FDLR Bazaba Rwandais. Je dois rappeler aussi que FDLR Rwanda, il tue plus de Congolais que de Rwandais. Et je ne suis même pas sûr que Basala attaque na Rwanda. 95% of the FDLR are in Rwanda. 95% des FDLR sont au Rwanda. Ils font partie de l'armée rwandaise et des forces de réserve. D'ailleurs, c'est moi qui ai commencé à recruter et à intégrer
les FDLR quand j'étais encore là-bas. Recruiting and integrating the FDLR. Ces génocidaires qui ont commis le génocide au Rwanda en 1994 et qui ont été entretenus, qui ont été soutenus par le gouvernement congolais, qui ont même été intégrés dans l'armée congolaise. Qui occupe ces zones-là? Les FDLR seraient présents majoritairement dans les zones contrôlées aujourd'hui par le M23, dans le Nord Kivu. Pourquoi le M23 des armes, puisque les RDR sont avec eux? Est-ce que les FDLR sont aujourd'hui un véritable obstacle à la résolution du conflit à l'est de la RDC, oui ou non? Je dis fermement non. Merci ndenge bolandi yango na bokebi nyonso papa Maurice Toko depuis États-Unis. Je crois que vous allez satisfait maman Annie Lupanza. Donc il y a pasteur Lupanza. Vous allez satisfait maman Gédéon. Pourquoi pas grande sœur propre Annie Ngalula depuis Canada. Roger Boya. Je crois que binope bolandi yango bo comprendre pena masolo ndenge ezali ke Tshisekedi lelo azali man azali otozana e. En tout cas, il faut surtout tous à la Sima nae, ndenge tozali Sima ya FARDC ndenge zo monter en puissance, ndenge tozali Sima Onusto Bako Salam Salam Alamu par exemple lelo, to monike na ba ministre tozomo na ba prince, Eliezer Tambwe, et sala salam Alamu ça m'a mais o eza komona na rôle ba fait, en tout cas il est au four au moulin, na monika tanga pe maîtriser avec Edi Kapele basali makamoko malamu kuna makamwa bien zo le kakuna ba chinois baza contraint basala suma kamwana te. Lisolo ya ba FDLR au Rwanda abomeli biso 20 millions ya ba bantu ba congolais ba membre de l'église catholique ba congolais oyo ba innocent la plupart oyo ba congolais mususu depuis 96 style lo bazalaka ba maman na ba pauvre lelo bakoma ba boss ba mvwama bakoma na lolendo mbongo euti na makila ya bandeko na bango ba congolais à travers Rwanda na kombo ya makambo ya FDLR. Moko comprendre que tout au long ya période mobimba Rwanda za ko se contredire makasi. Bandeko basalelaki biso condensé ya ba période na ba période botala na ba Rwandais. Congolais fongola ka miso ngana yebike mingi bundi bakate parce que basi ba bebisa bino mitema na bino ba diaboliser bino mingi boza abruti na bandeko yo yango na bomoni mingi bomona kasuma ka mboka ngo clarté. Mais biso to lobi Nzambe azana contrôle parce que Nzambe atika ka bawo ya été ba Congolais Nzambe alingi akangola ekolo na biso etikali kaka muke boko sepela boko tambola na banzela na mandalala ngala na kundima et surtout yo congolais oza éveillé oza kolandela makambo mboka ndenge zali kokende et réseaux sociaux ezali très important na moment tozali parce que ezo aider yo oyeba ko distinguer lokuta na vérité mais keba eza na lokuta mususu bazo présenter yo yango ozo ko kanzaneti yango nde vérité et ozala muta discernement pe ososola malamu. Maman Yohan ko contredire ngate mais junior kapa ya tindika biso bamona bandeko la sentinelle musala basali. C'est parti. Depuis 2017, Félix Tshisekedi traverse la politique congolaise comme un homme constamment annoncé perdant. Accords piégés, alliances explosives, trahison interne, pression régionale et internationale. Les scénarios contre lui se sont multipliés. Mais les chutes annoncées n'ont jamais eu lieu. Développement. Les faits, chronologiquement. À Genève, Félix Tshisekedi retire ses signatures d'un vote qu'il juge truqué, estimant avoir été roulé politiquement. Beaucoup annoncent discontent sa fin. Pourtant, ce retrait fonctionne et le maintient dans le jeu politique. Victoire numéro 1. Il se rend ensuite au Kenya et conclut l'alliance cash avec Vital Kamerhe. Une coalition décisive qui le conduit directement au pouvoir. C'est sous cette alliance qu'il devient candidat officiel et qu'il remporte la présidentielle. Victoire numéro 2. Après son accession au pouvoir, fait troublant, l'alliance cash disparaît plus tard sans retrait formel de signature, sans affrontement politique majeur, sans effondrement institutionnel. Pour certains observateurs, Dieu s'en est chargé lui-même. Victoire numéro 3. Arrivé à la tête de l'État, il s'engage dans l'alliance FCCCACH avec Joseph Kabila, ennemi historique de son père. Puis il s'en retire politiquement, sans chaos national. Et pour ses partisans, le ciel est d'accord avec lui. Victoire numéro 4. Il renverse ensuite les rapports de force au Parlement, écarte Janine Mabunda à l'Assemblée nationale et Tamboué Mouamba au Sénat,
affaiblissant durablement les bastions de l'ancien régime. Victoire numéro 5, toutes les tentatives de déstabilisation, de déchéance ou d'isolement échouent, malgré les soupçons de trahison dans son entourage et dans l'armée. Victoire numéro 6, en 2023, il affronte Moïse Katumbi et conserve le pouvoir lors de la présidentielle. Victoire numéro 7, analyse percutante, le basculement international. Sur le plan régional, les négociations d'Angola avec Paul Kagame n'aboutissent pas. Les signatures sont évitées, puis survient Washington. À la Maison-Blanche, Félix Tshisekedi signe. Donald Trump gronde Kagame. Dans la foulée, la Chine et la Russie condamnent Kagame. Kagame accuse alors Tshisekedi de mentir aux Occidentaux, affirmant qu'il finisse par répéter son récit. Et les faits interpellent. Quand Tshisekedi accuse 10 millions de morts, Washington reprend. Quand Tshisekedi accuse 20 millions, Washington ajuste. Victoire numéro 8. Chute. Interrogation incontournable. Qui est réellement Félix Tshisekedi? Un extraterrestre? Ou un homme avec une mission divine, créé pour survivre à tout? Foi. La Bible est la stratégie divine. Beaucoup de gens doutent de la Bible. Moi, je pense que la Bible a raison. Elle dit: quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même ses ennemis en sa faveur. Sans oublier que la même Bible dit: j'envoie mon ange devant toi pour te guider, je serai ennemi de tes ennemis et adversaire de tes adversaires. Tout le lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Question: Tshisekedi foule ses pieds, la Maison-Blanche, et il possède toute l'administration américaine. Il foule ses pieds le Qatar, et c'est la même chose. Qui a oublié que Tshisekedi a de très bonnes relations avec Vladimir Poutine? Ici encore, Dieu utilise Joseph Kabila, ennemi historique d'Étienne Tshisekedi, pour devenir allié de Félix Tshisekedi et lui permettre d'accéder officiellement au pouvoir sans prendre les armes. L'Europe cria alors au scandale, parlant d'un compromis à l'africaine. Coalition. Les alliances qui dépassent les clivages. Puis, à un moment ou à un autre, Katoubistes, Kabilistes, Fayoulistes et bien d'autres ont tous, un jour, coalisé avec Tshisekedi. Comme pour accomplir une autre écriture, je ferai de tes ennemis ton marchepied. Tout cela n'est pas le fruit du hasard. Il y a une force qui coordonne tout. Résilience, la force d'un calme apparent. Même quand Tshisekedi semble coincé, il reste calme. Le monde le croit fini. Et un matin, ou un soir, tout redevient en sa faveur. Les preuves sont là. Vraie question. À vous de juger. Alors posons les vraies questions. Les États-Unis étaient-ils alliés de Kagame avant Tshisekedi? Oui ou non? Le Qatar était-il allié de Kagame avant Tshisekedi? Oui ou non? L'armée, la police, l'immigration, le Parlement, la justice, tous ces appareils de contrôle total étaient-ils entre les mains de Joseph Kabila? Oui ou non? Jugement. Le phénomène Tshisekedi. Il y a assez de choses incontestables. Je suis fatigué de les citer, je vous laisse juger et me dire quel est réellement ce phénomène qu'on appelle Félix Tshisekedi. Réflexion. Le calendrier du M23. Le M23 devait-il être à Kinshasa avant le 30 juin, oui ou non? Après l'échec de cette échéance, devait-il être présent avant la fête de Noël, oui ou non? Partagez et réagissez. À vous les réponses, à nous la réflexion. Partagez cette vidéo pour que les autres viennent répondre à nos questions. Merci et à bientôt. Question ezali simple. Francis Colombo. Question nanga ezali simple. Bertin. Ilunga. Voilà Londres, question nanga ezali simple. Est-ce que élection ezali to ezali te? Dialogue ezali prioritaire toté. Ba Congolais, moko bobiso moko photo mise en charge to ba eloko nini to nina eloko nini to nini. Franchement, na nyonso tomoni parce que koya Tshisekedi na pouvoir to comprendre makambo ebele. Amo ozala moto moko ozwaka makambo avec dédain, makambo na mboka na yo moko, voilà. Donc on fonctionne na ndenge ya mafu, rien eloko moko te kuna. Ah bah ça dit rien. Ah bon tika biso te eloko te. Il faut alonga.
yo tikala no wana me niveau bal place balongoli mboka na ndenge place eza na ndenge ekende yaya soko longoli kento te oko comprendre. Alors nazo benga danono moko ya ba généraux ya armée numérique ya Mukontombolo yepe a expliqué biso aza ko banza nini élection ezalate yo pour répondre ya nono nini danono répondre nini na pensée na yon ngai naza très positif oyebi ke nga na sentir kana raison hein. Mais ce que tu as la démocratie, parce que tu as les Congo démocratique. Quand tu as des ressources, dans les commentaires, il y a des posts, il y a des exiger pénalité. Mais ce que pour te développer, Fati a commandé à ta dictateur. Ah, mais est-ce que Fati pense d'être dictateur? Il y a des dictateur. Juste un rapport à ton à développer le parce que la réalisation est Fati. Bandeko. Toujours un président. Parce que moi, je suis solo, il y a Kabila, tu es solo, il y a Fati. Mais tout ça la comparaison. Biloko nini yango oyo Kabila tikera kibiso tant Facha ina pouvoir à détruire yango. Ponga isoki botuni ngai musée atikaki nini tant Joseph Kabila a détruire ngai rien que donc dans l'abs de temps autant ata biloko misa to mine. Donc musée atiki miba en forme. D'ailleurs, Miba Mtesala, ma contribution, effort de guerre, mais tant que Joseph Kabila Koti a bomi Miba a créé exode rural, au bas de Romamo, on déplore, Talabaou, on va batonda Gisasa, Talabaou, on va kena batonda Lubumbashi, mais tout simplement, va bomber les bango, source n'a pas vu place, n'a pas qui concentré, bazare qui peut vivre mieux d'après bango. Mais Kabila avait tué pour créer cet exode rural. Kabila Boma pour Ramatadi, Kabila Boma. Pour Yaboma, biloko musée à Tikaki, ezalaki ko rayonner. Kabila Boma on a très zaka ko fonctionner. Tant wa musée l'aura désiré Kabila kuti biloko mobutu Tikaki pas panzaki te, Tikaki on a très zaka ko fonctionner. Et ça la batterie urbaine et longwa gare centrale Tikitambo, ezalaki ko sunga makasi pour le transport. Eza ko longwa gare centrale ti aéroport Anjili, surtout bato nchango ezalaki ko sunga bango. Très wana ezalaki ko roter au moins 3 fois par jour bande konanga. Wana biloko yo Kabila kutaki à détruire. Kabila a tiki mama ye mwe kufa pena nyonso. Kabila bomi zo ake kotonga kingakati. Wana ngana otanga bino kotange na bino biloko yo Kabila tangwa kutaki ye abomi nde koboma. Kabila bomi fonction publique. Kabila dédoublé d'entreprise ebele. Kabila boma ki je kamina pandi anwa teki anwa Joseph Kabila. Wana biloko yo Kabila a détruire. Kabila tikali kotonga ba hôpital boni. Kabila tikali kotonga ba université boni. Oyo Tshisekedi ya bomi. Kabila tikali kotonga ba école boni. Kabila tikali kotonga ba centre de santé boni parce que Tshisekedi dans 7 ans bandeko. Oh t'es faut zalaka kento. Ça dit que Tshisekedi a sali plus. Tina bazando Tshisekedi a ressuscité. Tina mama ye moko que Tshisekedi a tongi yango. Si on a trait yango moko Tshisekedi a zongisi yango. SNCC Tshisekedi a zongisi yango. Tshisekedi a zongisi Jekamine. Tshisekedi a ko zongisa port ya Matadi, port ya Boma pe a ko tonga port ya banana au profond. Lelo Tshisekedi a tonga nzela ya Boma Mwanda et comme asphalté. Tshisekedi a sali biloko ebele. Tshisekedi a tongi ba université. Tshisekedi a tongi ba aéroport moderne. Tshisekedi a tongi ba école. Plus de 1000 écoles dans Congo mobile Tshisekedi a tongi. Ba centre de santé na ba territoire okoloba kutete. Tshisekedi. Ba bâtiment administratif. Mais non, banzela ba okade kotonga. Tshisekedi apesi ba mai. Apesi ba courant Tshisekedi. Na ba village lointain na l'Apsia 7 ans. Tshisekedi a doublé ba salaire ya ba policier na ba soldat. Tshisekedi a matisa ba salaire ya ba fonctionnaire. Na niveau kutela ka yango. Mais Kabila atikani. Yango tutuni. Danono tindika biso. Tindika biso danono toyoka yo. Élection, dialogue, mais biso tolobi Tshisekedi na mission. Est-ce que yo posa d'accord au na Congo? Kapaya. Tolek. Soko ko finga nga na ba commentaire je m'en fous. Nako kanga ba commentaire te. 2028 élection ezate. 2028 élection ezate. Mboka euti kozala agressé.
nano ata bitumba esili nanu te mbongo wana kosalisa élection tokobimisa ngo wapi eza te o tobanda kopona bakandida présidentiel ya wapi élection eza te Fachi aza na mission po na Congo aza na mandat te mukolo ye moko akolinga akosalisa élection o toza na pays démocratie o n'importe kabila tozalaki na pays nini ardoise pays arc-en-ciel hein tozaki na pays démocratie te asala combien de mandats otikela biso makelele mbongo wana kosalisa élection ekende kotonga nanu Goma aéroport de Goma na ya Bukavu esunga nanu batu babungisi babiloko na bango na Goma na Bukavu élection ezate élection ezate après mutu nyonso oyo alingaki akende kozwa pouvoir na manduki aza éliminé na Congo okena nuko boma batu na Goma na Bukavu na este kuna o olingi wa ko diriger peuple congolais ba o ko diriger nde batu bana bakufi na Goma nde banyama boni buzoba boyiko élection ezate Merci, ma Congolais à bonne qualité. Nous avons aussi que tozali ensemble topé ça na confiance. Tozalaka na bolingo ya Congolais ya ba Congolais bande konabiso. Mingi losambo. Na yebike mingi bazako se sous-estimer mu konzamboka ndenga lingi esprit ya losambo. Mais aux autres en États-Unis ça super puissance. Mais pourquoi Trump a appelé trop l'esprit ya losambo? Aza entouré pena ba pasteur. Mais na mona bato so ça na bango zoa. Et ça na bango motema passé. Mais bato na bino botiela ki motema. Ba prometa ki bino na jeu tozana na kisasa. Nanga akozala sous-président Congo te Kabila oya ozonga mawe e Katumbi mawe boko sum aya wala biloko ba Congolais ya mikolo yo. Merci beaucoup na Bertei Lunga aza ko insister makasi aza ko beta mbela bande ko ya IDPS tolingana bande ko ya IDPS totika ba trafic bande ko IDPS to promouvoir IDPS to salela nde IDPS to tika kokosa to tika kolata ka casquette IDPS mais dozo salela ba makambo na biso moko ba association na biso moko ba regroupement na biso moko contre kutu ba action mususu ya IDPS to tika loko wana etango to kokenda na congrès bobo sanate parmi ba amendement oboko ko sala likambo ya ba mosaïque na maponami to boy ezo profiter na bana ndako te IDPS zana bato ba talent ya osakana te IDPS zana bato ba mitu pende salaka IDPS pende zana ba combattant loyal o bazali penda dévoué eza ba oyote oyena elongia IDPS mettant aux fonction aux rejeter bato IDPS o linga bango te et surtout ba figure emblématique oyo baza ba figure bana ke opena azalaka yete mtari ni akoma mta suka bacha kula na suka ba kuya ebele bana tour tongo mtu bakoma na première ligne comme on dit babundela me baliate babundela te nde bakoma kolia biloko baninga babundela ki tala mona bolingo ya Congo na ba Congolais. Merci na yo Bertei Lunga, merci na Francis Colombo, merci na Chacho Pipo de Madrid ndengo zolanda biso, merci na Chikito Misasino président Chimba to sepeli pozala ki wana mama Yohana Léon Munzadi Gelor Nkumu toujours na bandal wana donc bendele na yo to sentir ngo kezali pena kotomba makasi mama Yohana to wana besoin ba soutien ba tebele parce que bitumba oyo to wana besoin que armée numérique ezala sous bien recruté parce que banguna baza chaque jour ko changer ba stratégie to sambela pona Congo to sambela pona mokonzamboka surtout bolingo ya Congo na ya ba Congolais. Merci na Junior Kapa, merci na Rifle qui sont merci na confiance bo pesa na tindika kolo abate la bino apambola pe mabota na bino bye bye.